Kamwa Zambe mozwi nangu ya nyoso Avec Mota, rappelle un peu de l'harmonie dans un salon à travers J. Bon, maintenant, vous avez un problème, sur le combat, à ta commune à 9 mois, je vois que nous robot, au moins on a du mal à recouvrir. Amen, Bota. Mais à travers J, vous avez un prophète, à cela, a dit non, vous n'avez pas bonus. Mon combat, oui, donc pas pour faire le rôle à deux fois. Le troisième combat, prophète à la Nela et Bisso, dans la salle. Je vais vous faire ta lycée à l'objet, l'année la J. J, il y a déjà biloba, il y a bas de citron, il y a peut-être un mois, il y a ingrédients pétrole, la salle à un mélange, pour éviter que ça ne soit pas de même. Pour l'année là qui est en haut. Alors là, il y a troisième mois, si ça est robot dans l'année là qui est la J. Et comment on a moment où on a non, parce que les gens qui ont ce baillé, on a un mois dans le boumade, il y a beaucoup de fois. Mais il y a l'eau, on a dit, il y a l'eau, on a dit. Le rôle de la victoire de J, on a qui nous l'année là, l'année là, J, surtout pour la main, vous en agitez. Donc, jour où on a fait J et Zalapo, ceux qui j'ai été examen littéralement. Mais bah, je m'en sers à la mouka, si à comme on a pourquoi, j'ai si la Canada, à ma coquille pénalité. Moi, on a bougé des journées mobile. Alors, je vais aider dans mon langage J, il y a vie, à ses mailles, à Nissa, à Bénin, t'as bougé, donc moi, on a pénalité des autres dans les boules. Alors, moi, je vais au Botama. Quand je suis botami, je vais moi, quand moi, je sali kaka, je moni, je vais citron. Je vais l'eau, je vais tout ce que je vais faire, je vais faire petit docteur. Mais moi, je vais faire alors, il faut comprendre que J, les gens qui sont là, moi, je vais faire moi, je vais faire tellement. Il y a un sans J. À vivalité. Donc, quand tu m'as dit que tu mais si tu m'as dit que tu as vivre, ça diminue mon client au bout de ma grâce à J, tu me dis que tu as J, tu as degré mon corps. Si le gars bout de pied, tu as des balais qui ne passent pas, tu as des mots, tu as des balais qui ne balais, puis à travers la J. Amen. Témoignage de fait ça pour aller qui n'a pas. As un commerçant mon aîné, en beaucoup de autres pays comme vous voyez bailler. Ça en Angola, à Belaka. Quand ma belle a eu chassa, ma belle Yaka. A eu chassa, la commune d'Anda est en addition à 5e rue. Et puis à Bela, Moutou, ma Kwanza. Peut-être que la fois, Moutou n'a pas de problème, mais il y a des gens ma Kwanza, les autres qui s'en manquent. Nathalie Ngabi, yo son habito que le loba oboyaka. Mais les lots, nous avons bien à ça les royaux. Avec Christian, tu vas prendre les jus. Je n'ai pas le soir. Tu viens à ma tête, parce que c'est mon énergie à pétrole. Ok, nanda. Histoire vraie, dans l'hypothèse nandale. Il n'y a pas de choses dans la main, il y a la maquille, les autres dames dans le tout. Et bon, quand il y a des choses qui n'achètent. J'ai un effet positif. Par contre, ceux qui, à Méli, à Pandissi et Monquet, tous ont eu là, les gars ont là la paix. À 4 heures du matin, il y a eu les gars bien bien. La Mouka Yaka, il y a 4 heures. 05 Nil, avec pardon. La série de l'eau combien moto et Kawoki, ma croise à l'union sur la moto, à bout, Pia, Nicolas G. A Tiamba la Moko, mais si ça vous l'a lagi na Boutoua, vous avez l'hydrate à 1 litre et demi. A si ça vous n'a Mokolo Moko. Le Koso qui a dit qu'il y a un peu à Talaki que moto, il faut témoigner de la Katinaye. Mais là, il y a un peu de mal sous moi, je suis un peu même à Beli pour tout mon pipa coller la colère. On veut ouvrir un papa colot. Farida. Natongo Toki et père prophète. Papa n'a eu à Beli Sambo plus de 3 fois pour moi que les potos étaient aussi mal. Moi, je me ligi à Sanza. Biloko na mon okotina bibu. À Sanza.
Nicolas Yaji, moi et l'autre Loba, à Zanapoto. On a témoigné à côté de la prison, mais à Bika, dans le ya, le sang, on a agi dans le comme elle a abimaka dans la prison à Poto. Donc, il y a un appel de témoignage à Agi. On va à téménager. Pas ça la boutique là-bas. Amen, Iboda. Je m'appelle Akoum Santami, Oji et Kunda pour la Libota Maï. Bande Oji dit que ça va même si nous avons le bataille de Banda, mais j'ai dit que ça va. Peut-être le monde a battu dans mon équipe, dit que c'est mieux mon bâtiment. Grande sœur n'a pas honte à l'andi, à ça va le bâti. Mais grande sœur, on a combien de problèmes à mon tour. Mais à travers déjà pétrole. Des basses ba orienté un PC déjà pétrole à Melaka à Pakolati na mutu cancer na mana le l'autre basoma normal malade des oita même pas dans une semaine nanzela déjà pétrole à Pamba Abika masambe na biso tapi sa boya ndoba mabe mais le lozo guérison na ji à pétrole ngamo ko personnellement ni na zaboye j'ai pétrole à kokote c'est ngama kama nini. Donc, barré des allées à ma bé, ma cambébélé à ma bé, na orientation basali, barré c'est un commandant à SSJ, na sali saki, les moments à ma tembe, ma cambina se pour moi, na zelaka yaji. Oh ya kobo yaji est allié. Il se tellement de l'image le balou, le célèbre sur ma nene, donc jamais to kobo ya osé la ji. Ngapo na mana ni ma prophète Kondi, na zorena ba grandeur nyoso na ebeni. Oh ya boyi. Asala mokili na ye bisoka toujours na lebakino na suka amen kota. En tout cas soki na telemi boye bandeko vraiment eza à travers liloba o na ndima liloba vraiment na Kasai nazota Lubumbashi tant na komi na Kasai na sambela ba église nyonso boyokaka na sia mokili o na sambela nde na ye komona makambo ezo marché te habité bana kumema ngai ba shera mulai ba makambo ebele na tali kona bino ndeko moko ayeto vanda na ye azalaki mutu abiloba na banda koyeba te kokende kaka azo ya na bisuite azo chola ye kaka yo zo ya bisuite ngana kokota na église wana te mukolo moko esinga ikota na église omoni vraiment soki ozo sambela liloba zala penza simba kaka liloba kaka po sangisa mona eloko moko te. Nde okomona vraiment nzamba osalela yo ti na bandaki kosambela na liloba batei ngai na leke pa basakoli balobi ndeko eloko oyo oza nango ekobikisa yo te eloko oyo oza nango ebatelaka yo te moto abatelaka oyo aza nzambe abi seve mpo na nini omoni jour papa na bino okufa bapesa bino protection boye mais eza en tout cas koko na bino moko nde bazwa akufa bazwa ye batia ye na eloko oza na mwana babi sava tozopesa lipamboli mais il fallait otika eloko oza na babi sava nazotika na ngai mais so natiki bokopesa nga nini babi oyo tokopesa oyo eloko te kaka nzambe kaka na lipamboli bon okopika na yo oza na problème te mpe okosalela nkolo bisava bandeko nazalaki na singa moko na kati na nini na loketo nafongoli singa wana na tie wana bango bazwi ji na Kasai nazota Lubumbashi batie na tie wana na se batie vraiment ji sur place singa wana ebaluki nyao moko munene nyao akimi mbangu nanga tangu nyao akimi ngana kweli donc ça linga émotion na koka kolala pe tsuti et ça linga pesa na bi ezaki singa même et baluki nyao ndengeni na comprendre na bien en tout cas eloko oyo basalaki ke loko la père na biso kufa ki azaki mutu moko yebani donc eza ke ebate la biso mais à travers Jio Babouaki et Logouane Bini. En tout cas, dans la délai du Pamboli, tu n'as rien pour voyager parce que Nazaki na kati ya voyage, na vendaki na un mois et demi, 2 mois, na kasai pour continuer le voyage na zonga a. Tina n'as rien qui kozonga a. Kozonga, en tout cas, kakaji et puis qui s'y na telemi boyeng bo moninga. Nazaki lisu na sentir côté parce que na melaki na yaki poison.
Pour la senga qui nzele pas basali balobi benga l'homme de Dieu. Pour pas mona qui m'appelle. Tant on a bengi kaka na butwana ba pesinga di pambole pa l'homme de Dieu maloba mi balega misa. Atunga ozana ji na lobi na zana ji. Kata ji kati mela na meli. 2 minutes c'est trop. Pour ça que na bima libanda. Ko bima libanda na bandi ko sanga. Sanza nazo ga boye. Pour ça toilette. Diarrhée. Bandebo, bawe bayeba kinga nazaki na santé oyote, nazaki penza mutu munene, nazaki pe na donc omona boye pembe. Na yinda vraiment makasi batu mingi bayeba ngai na banda koya na nunga. Et senga kina voyager, baluka makoki na kende Afrique du Sud. Pour ba kende osalisa na poison. Tellement que bongo to bana obeta mutu to zongo nazo ya pe pa l'homme de Dieu, azoloba continuer na ji et aussi la nango bandeko. Na continuer kana ji na mbeli donc tina lelo na yoka ga susu mapete na zonga na contrôle sans problème poison za susu te à travers vraiment ji bandeko. En tout cas ngai nazalaka ennemi ya muto azotonga liloba, ennemi ya mutu oyo azochola liloba même na famille na ngai na njimakate bachola ngo na njimakate muto asakana na l'homme de Dieu. Témoignage ezali ebele tant des athées. Nazana témoignage ebele. Yassir vraiment yake. Eza na composé yango te. Eza makambo salami. Liloba ezo sala nango. Batika yango. Biso ata basali neni. Moyen nazonga na simeko zalate. Nazaka toujours liboso. Na famille na ngai. Amen libota. Amen libota. Naye ndato na monene pona ji sali mingi nazali mwana na ngai ya liboso abotamaki na hôpital na centre mo awa osalaki no complication amelaki mai bon babidan tosali no transfert tokomi kuna na hôpital bayisi soki no mutu moko tatikalaka awa donc yo kende na yo tikaka bacontact na oyo surtout donc yo tobenga o mwana otobotama na mama na te akende na ye jour ngombula ebeta ya dega makake ntango topesa bango mwana tozuji topakoli okoma mwana wakobi kuna obandi kosala ye docteur wana mwana wabimisa sola ya nini boye poa nini yango somo nini oyo wabimisa oyo ezo indispose bango wakomprendre te baye basilisi bapesi baproduit bazi batie na couveuse orke mwana amelaka mai donc na couveuse asalaka ata ba 3 jours 4 jours nde abouge mais ye kokotaka koti na couveuse mbala moko abandi kobouge abandi kosala donc bamouvement moko agrave bayebokisanga na ntongo non nde eza boye mwana azali bien donc nyonso tout bien donc inutile kutu donc ngoyaki ne mpo na nini awa azali stable aza bien mwana kote bango bakoki te bango bakoki te mais bino ozolobaki no awa makasi ya ji nayebino eza baji oyo tomelaki mwana amelaki ji abotami na 5 kilo bana nana nyonso babotama nango ba 5 kilo 4 kilo 800 5 kilo 4 kilo 800 mpo na nini ji amen amen bandeko naye kokomisa monene na nzambe wasela matemoignage na bombi yango ntango molai ba 5 ans 6 ans passé tellement naoka nde basala babaki totémoigne mpona grandeur ya ji nde ezosalela biso ntina bafamille yango wana nabai te lo mpona témoignage osakoma ntan molai ntango père na biso azala na bomoi na ndo ntanga na école moko quelque part wana na teke vike na ndo okendanga mpe naokende nde eza tosaka na baninga tosakana bon mponga ezala tema so na fandi so amo manzaka ekomila ye mona liawa na nango naleli manzaka mpe sili anazonganga pale loki nango bolisa pe komovimbanga bisa pe komovimbanga bonde mpe sifango na sikama naaa nango sikama esilansa ekomovimba omovimba bi oyo namona osa papa nake epalo ya mbende naye epalo ya mbende lipapata lisapena ndeko mabi lisapo ndeko miboye eza sikama te babwakeli ombasu ya forme nyoka donc evimbe panzani kumutama boye ndenge mpe bamama apesinga jabi landa komela ji nzambe osala nandi mpo landa ji lisape panzani lisape oyo yango
donc ipanzani nga pele tikalaki mokua pamba mpena wawaka mokua so mumba banga boye ntongo mumba ebonene na papa na papa tamba sondisanga bidene ebisako eza mbasu ya nyoka do tiko musapi bome il faut que na wileri basala opération musapi amen donc mpe nake na wileri basalinga po opération eleki na kima mais apana infirme mwana ta dérangeanga makasi po apana kelo ndesanga mélange totan losambo kolo osala mazoti bitumba na kepeta na koti na salle pour pouvoir faire opération docteur moi azalaki yo lati koto opoani abi nala donc pas ni pas national là so longo na nto mo longo la si pas so longo na la na population qui maintenant pas loin de dire singa pour la sala mais baza ko sa plus chose sapi la ndanga jinja ba le bon sala mwana tombe bon mo pesi na habité bon do comme ça nzambe na comme ça so nzambe na ko ta 100% par ça wana donc ça pico ya motira mo ndamba défaut mais là dire ça un jour et bon ta ko jine te bo ta misuni ko et ça belo ba na mu kwande bi te tikala pena famba yo na comme ça mo na nzambe le ba wa c'est amen. Témoigner au Colasseo Natinaji, témoigner aux frappants. Maman témoignage. Tant on a eu pour faire dans le sambo, malgré Bachelio Nzube, on a besoin de l'osco kota kobota, mais ça m'a resala moi na na muto sunga yote. Babe sotonga te timu kolonza ba kobimisa mwana wana. Na mawapenda boli mwanza mbe kolonza lo sambo, mwana yaki kobota malakimia. Akoki pe botele mabeni lelo zobeta na nzambe zeke komi mama mukolo pour ba témoignage eza epele nzamba longoli kufa na lolenge epele nga na mona ji ko pasu bana kata ndaku na ngai frère azobela asali bayeba lobi te liwe eza na kata ndaku me olo ko sala boke ko salisa ji ya kokoti mulangi ya mobimba na ye na ji na tiango na kati ya kantine moko moke na fandisa pembeni ya bavere ekomi lobi na ntongo namoni mulangi ya ji evimbi mulangi ya ji evimbi lokola ndenge mulangi evimbi ntango eza na glace na congélateur tokangi ndako tokela biso losambo ezalaki dimanche kozonga tozongaki tokuta mulangi ya ji ebeti kano kobeta kano wana biloko nyonso ezalaki nzingazinga distance ekendaki kobwaka ezalaki ka miracle tokamwaki makasi totuni basali babite liwa ezalaki oresiste lokola eza liwa ya moyini omoni shi wana ekoki kosipote yango epasuki liwa mpe ebimi eke yame libota batémoignage eza mingi na kati bongo mpona bandeko tozongisi lokumu epai na nzambe ji ezosala ji ezobikisa ji ezolongola kufa yango tozongisi lokumu epai na nzambe amen amen libota nzambe oyo aselinga apropos ya ji eza litoi ebanda koderange nga nakanisi biso nde na sukoli ma ekotinga litoi navanda pana mois navandaka na mapasika ata nabeti boye eloko te mosuku mama bisinga kozokende opita na maloke opita te ezaka ma ekotinga bazwa kaka ji ya moke bandeko batianga litoi bandeko eza lisolo te eza imo te pesi ya munene oya munene pesa bibanga litoi pendant un mois avant niko kufa mpesa mobimba kanda pa mutu nyonso na ndako akamwa kaka na grâce ya ji kaka ya mukie kaka na flacon atanga litoi pesa mobimba ezali ya munene azokima deuxième témoignage na mabandeko jour na botaka mwana nga ezalaki kwa makazi so navandi na place bato bazali parce ezalaka te infirmière ebisinga omela ji te moko pe na ngai bisinga bozana na mai mo bomelaka mela mai wana ngabi mai nina sati sambla lo kana abi titia konne mela mo bande ko na kenda ka 5h na 5h basali baye ba bisinga kana ko ndima ko la ko sala ko infirmière ba e bisinga mama zwaka ga mai ya konne mela kana mai ko maki na bota na césarienne na pema na zala na ngo ba infirmière ba ndima te bika ngana ko bota na césarienne muka kazobanga na kana ngai mais grâce ya ji ya prophète Kone lelo na bota na césarienne te na bota normal oni eloko boy Kone aza nzambe ji na eza nzambe amen kato la propos ya ji ngai balobi ke ji ezoboma ngai na meli ji pendant 24 ans ebomi ngai te soki naloki na tato ya misala ya ji nayebi te tokokomata 18h tozotatolaka oyo ya minene oyo ya makasi oyo mokili bazoko ignore leke ji eta mabe 2018 awa
na wuti ko bela na bani ko bela na ke pa l'homme a lobby kende ça c'est examen général na ke ole na kende pa na biso na kende hôpital mosusu tant na kende hôpital wana na côté examen lobby ozana myom na kiste na yepe na résultat na pesi ya lobby ozana myom na kido lana na losam ça s'agit na bani ko mélanger papa na mélanger na ke na somo so kende sur ça c'est examen et moi ça contrôle na ke na qu'est-ce que pa na biso na hôpital ya biso ali loba ba lobby myom te e komi kiste na ye pa basala obi lanana liloba ye moko nzamba kopesa permission papa après na kei ye mabi zele pesemi na kei ba yo kusana na opération le 1er décembre 2018 donc basali une opération bien na zape à l'aide après c'est le 6 wana donc comme to lelo so biso no samba bala to zalaki wana ka komi na butu na simba boye na yoki mai na kata pota natala boye bani nyonso ekomi eruye nyonso na bibo ezani na bani kobanga tolali na ntongo na moni docteur na biso ya lobi bitumba kota na salle d'or basimbi pota wana tokoti na kalsal bandeko liloba eza na basensignel batika biloba loba o bazoloba na ba oyo baloba ke papa kufi na ji bato bakufi bakosela wana ngana bango tomeleji toza na ba 24 wana bon, pourquoi bango bakufi na ji ngai na kufi te pourquoi bango bakufi ngai na kufi te de 96 à 2020 nazana liloba nazana ba ji te yango et puis tokoti na docteur na kati ya fongoli pota oboni pota ezalaka plat mais pota evimbi nyonso docteur afongoli pota atali pota atali foto mutu na nzambe 3 fois mobimba akati basinga na se alati bagan afini pota boye ole ntango soki pota esali bongo esalaka mafina bien mafuta mais pota wana ebimisa makila moko ya koruye asokoli pota bandeko eya somo ya kokota meshe alobi pota na yo bakosala suna dankete bakosokola ngo kaka na ji après akoti wana minito na je ezalaki te ye moko docteur wana na mbongo na ye moko akei kosalisa ji po ezalaki te na salle d'or asalisi ji de lendemain nango akenda alongola mino meshe wana ntango alongoli meshe wana atombelanga alakisi ngai eguga lokola neti libende eza na mabele après asopi ji na kati oyo balobaka ji ezoboma ngai na kufi te 24 ya ji na nzoto na ngai asopi ji na kati ya sani wana azwi meshe abandi kosokola pota na ji ya petrole akati susu meshe atie na kati ya ji ya petrole akotisi ji ya petrole na kati ya nzoto na ngai akangi pourkui nakufaki te batika bilobela ngai oyo naza na bomoi ya mibale 2011 natie matanga docteur na ngakufi tomoni tozala kokie na matanga boye obandi kolela nayoki eloko moko etangi nga na misi bonga nini tokoma na 18h misi mibale misi ekomi mokie nazokokomona susu te bakekunde bengi tozonga bona ndako san papa nasongi na ndako nabengi grande sere na boma alobi yayanga misabi kovana na ndako te kende koyemba kansiki mofu nayebisi mwana memeli nga mwana sukola kutu te na ya na eglise nakomi wana bamosi bazali na kati batala bibokoti na kati nakoti na kati donc mpona mona mpona tata 5 mafuta epesi kilo nde namoni mwa moke nakoti na kati na mabolongo ntango mabolongo ekatani maa misi ekatani après nabengi mwana bitala miso abi tatolaka bina kotatola te tongo na mwana tipa motu na nzambe alobi ozwaki flèche kokende hôpital te zwa ji ya kokoti mela tia na miso ti lelo miso yango oyo ezokomona ngai nabandi komela ji de 96 ti lelo naomela nakufa comme ça bayakokanga toni ngai ye nameli yango omona yango nde naomela ji soki nalobi natatola ya minene makasi okomata alobi na tongo amen bandeko
mafuta monene nzambe asalingana oyo ji esaleli ngai bandeko ji oyo mokili bazotuka ezalaka mpo baza na matoi kasi bazoyoka te baza na misu kasi bazomona te témoignage tango ya liboso ezalaki na 6e primaire na kati ya kutu nani toosaka kaka na mbula boye na sili koti mwa kreti moko ezinga moke mafota moke kaka olaola moko bekomi ovimba otuna basali beombasi nasali bango nini babakati bamatali mwana nga azonyokwama ke matadi fa mama kutu okoma matadi bitume ekontinue lisusu wo baba matadi boye navati nakende ozuzwa biloko epa mama na bialeka nazwa lipamboli kokoma nazwi lipamboli nasali balobi nini kende marside mwa na l'église nake ozwa biloko nazonga na matala moto mbula kaka ngai yelangaka na mbula ebete tolingaka na moto nzeta manga kumekiti pu ebeti na nsima ya libende wana natomami likolo ebiti ewoso balisa toloki esu d'accord esu shemi okoma na suka me apalusangaka bia destination na nga na ye woso esuki wana te mutu mosusu eye papa etindika likolo akende be nyoka asali nini aswi ngai nyoka aswi ngai ovanda boye ebandi kovimba ye albi te mama kuta abeta okatika yebisa mama esi mama kuta yelikobino bakomunesalisaka mama na bino lokola kipanga bino te basali balobila ndalaka aji pakola ji enyoka esilaka te esi lokolo mpe ekiti koma na 6e misalekisa me makambu nakota na centre boye miso ekufa depuis na botamana na bela misu te na centre miso ekufanga nazwaka ezai nanga na pakone miso te osi na stilo nasi na lali ya na lamuki boye nasalekisa me kozonga ngai balosotini yenga dimangamo molongi te molongi te asuki wana te ayesu abakenga susu pese nini kanga asali mokili nini pese basali balobi melaka kaji na ji epese silaka te esili ekomesuko eleboko kangama natambaka bina mbula kura esenini kabe kwei kolonga kalokonanga bebeseke kura nika ekwelanga eza basali nini asuki yasuka nini liboma babelisanga liboma bandekolanga talela komaki liboma okala liboma me liboma kope mpona tambola kila balabala te mokili balingaki etambola na balabala omamona anga kokata bilamba mutuka yaka etutanga makambo nyonso esila me papa ye moko alobi mpo anasalaka na ndako kovana na ndako lipapoli mpo abi te ayaki koyaki na ye komona kaka na monaki lomdedie komelaka na emelaki ji lelo natelemi te natelemi oyo nakufaki te oyo bamashemi akufaki lilobe esekwisi olive epesi nini naokumisa nzambe na oyo asaleli biso na libota na biso grande sœur na nga azalaka na Brazzaville alaki na mokumba ntango akebota aboti morne bamemaki ye na salle de mort bon ntango bamemi ye na salle de mort grande sœur atuni baminganga wapi mwana ngai oboti morne tomemi ye deja na salle de mort abi mwana nga akufi te boyelaka mwana ngai bayaki na mwana atake ji na misu mpe na monoko mwana lelaki ezalaki na beminganga mibale na sale wana balanda grande sœur bakoma kosambela liloba ti lelo mpe naokumisa nzambe mpo na ji ebomaka ji ezobikisa nga naza na bana na nga nyonso so nasimbi bana na nga naza na bana 6 so bango nyonso baza mvi lelo eza grâce ya ji o moto alobaka ji ezoboma nga naza témoignage vivante nakotémoigne partout place omemanga na bana na nga naza na mwana nga moko mwasi aza awa na nga bota na césarienne batransfere nga bainfirmière nyonso balobi ka oyo ebiso te donc akende Saint Joseph mais grâce ya ji ya liloba bazwi ji batienga na misu bapakolinga ji nzoto nyonso mwana nga lelo aza vi ye wana Esther okotombolanga mwana wana papa ye wana ya mibale bango yeyo bamapasa pasa bango yeyo grâce ya ji nazala bamapasa nanga epartout baoloba na oya kotémoigne ko ji ezoboma te ji ezobikisa batikela biso ji ezobikisa partout na maladi nyonso na makambo nyonso ji ezobikisa me libota kotémoigne mpo na ji oyo ji ekoma osala na famille na nga mpe libota na nga na bana na nga nayebi te nakoma lokwa liboma nga mwana nga talinga tambola na melisi ji na mutu partout
bana bakomoloba ah mama yo etikali kaka moke obwaka ji ntina makala nazalaki na ndako namoni kaka kingo ekomovimba awa na kingo ekomovimba tikomona eza pamba boye eza ji naye kota basali bayebisinga babi ah cher tomona molimo na opération mais totyaka na mabondeli salisa ji eosila nazwi nasalisi ji nasopakola si sikoyo nakomi na kimia kashi nde mpo na ngai ezalaki mpona bomba awa yango naye kokumisa monene na nzambe na nga soki nabandi mpo na ji tikokoma ata titongo nga naza na mongala nabotami mongala bino boyebika bangala balia misuni me nga na nzimeli na nga eglise ya matiti mpo nazala na kimia na libota na nga mobima libota na eleko na eleko le nzambe atelemisaka moto apesaka ye elembo amen libota le nzambe atelemisaka mokonami na ye apesaka elembo oyo kozala kimia mpo na bato nyonso ebande pa Moïse ekita ntina lelo kanda wana ezalaki mpo eservir na guérison mpo na libota ya tata baserpent ya pharaon soki bapike bana ya Israel Moïse azwi serpent de rein atelemisi baoyo nyonso bakotala serpent de rein directement guérison osala nini ekomonana omoni mayele ya bato na mayele ya nzambe ekokanaka te amen libota bayase ya mokili bato bavandeli science bakanisaka mayele ya kibomoto eleki mayele ya nzambe zoka mayele ya nzambe eza likolo koleka bamayele nyonso ya mokili amen bandeko na Kristo bato bakoki kotia elika te kokobikisa epai na mayele ya nzambe esalaka ebikisaka tala Jésus pour aveugle de naissance abika Jésus a craché soyi libota tolandela bien azwi soyi abwaki na mabele asali mélange ya mabele na ya soyi nani yango olinga nde toza boye akepa l'homme de Dieu prophète azwi soyi abwaki na mabele amélange apakoli na miso nani yango olinga amen libota amen bandeko na Kristo tozala baréaliste Jésus azwi soyi abwaki na mabele asali yango potopoto azwi apakoli na miso ya aveugle miso emonaka te esali emoni azalaki na bilembo nkolo apesaki mpona obikisa baleka baeli bazwa babilembo baélisée bazwa babilembo mpona symbole mpo nkolo apesaka na moto atelemisi ezala guérison mpona nation nzambe apesi récompense na libota na ye yo na nga elembo oyo nkolo apesi ye mpona kobikisa balobi bien nzambe apesaki yango mpona bolingo ya basali na ye amen libota abi j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout asali yango mpona bolingo ya basali na ye wapi baserviteur de Dieu yo nanga nde tobiangami mpona kosalela nzambe na biso na maboko obetaka na zeke obetaka na mololo obetaka na barespect ya baprincipe atata nyonso osalaka oza serviteur de Dieu yango nzambe apesi elembo ya jus mais elembo nkolo apesi ye euti na liboke ya mbuma amen libota eza bibliquement parlant amen. Appuyant le prédicateur du jour dans le livre d'Ésaïe, nous empruntons deux références. Ésaïe chapitre 52, le verset 15. De même, il sera pour beaucoup de nations un sujet de joie. Devant lui, le roi fermeront la bouche, car ils verront ce qui de leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Nous prenons Ésaïe encore, Ésaïe chapitre 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Car il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Amen. Amen, Libota. Amen. Ésaïe chapitre 65, le verset 8. Etangami boye. Yahweh alobi boye ete. Lokola vino na sika emonani kati na liboke na mbuma. Pe bakolobaka ete bebisa yango te. Mpo ete lipamboli ezali kati na yango. Ngai na kosalaka bongo pona baumbu na ngai. Na kobebisa bango nyonso te. Amen libota. Amen. Balobi ainsi par l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Pourquoi? Parce que
na kati na yango babi, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen libota. Les recommandations qu'on a pesa qui est pour na lobiko yaba. Atali nzamba atali na kati na mokili bato ba komi kosila be kosila. Bato ba komi na souffrance ba maladie de part et d'autre. Ba maladie incurable de part et d'autre. Tellement nzambe azan nzambe ya bangoya nyos. Nzambe sengeli alaksa na mokili a part ba force na mokili nguya nzambe na mokili peza ezali liloba ji eza nguya tata ezali boke mboma basali mélanger ji à base à citron et puis ji à base ya cocotier pétrole eza parmi ba ingrédients oyo ba salaka pona esunga biso na ba makamto zaka nango. Combien de personnes au babiki na ji etikala koloma motatam kolomoko soki balobi ke ji ezoboma bato lokuta na ba soki baza na tembe baya bamela baya bamela bata so bakufa oji ebomaka te mais au contraire na baye basali science bato oyo bakonsomaka citron eza pasi mpo moto abonga nuna. Parce que ça n'a pas verti et belé na santé à moto. Ils ont rebellé ça la malade même à ta maille à cocoti. Ils ont pas verti et belé. Oyo ils ont contribué na vie humaine ya moto. Même pour la longévité ya bomo ya moto. Biso nyosa to zana ba témoigner la ji, to biki na ji, to mélange to botina na ji. Donc sans ji pour la biso ezali wa. Amen libota. Amen libota na Christ. J etikala kobomatam kolomoko. Alors J esali bango nini? Mabe J ezawa. Awa bana wa botami na J a baza combien? Bana wa botami na J a baza ebe. Bato bele bazaki nase ya mawa nase ya kolela nase ya pasi mais banda koma komélanger kola pesa ki ba opération sans cicatrice agi eza combien wapi mabe agi wapi pasi agi wapi pasi agi bat combien babiki na ji bat combien tu ba maladie musu to kotanga te po ekeka mita mabe. Amen libota. Amen. Balinga te tokolo. Soki biso tolobi te mutakolo bela biso aza. Silence na biso ezoma lokwa tuza ba faible mais tuza ba faible te. Soki tobandi kimia ezande maître na biso alaksaka biso tobanda ki kimia. Parce que nzambe na biso asalaka na silence. Ata baloki banga miango pona ji ba okokate. Basi ya liloba ya mwana oyo nanga tobiki na nzela ya ji esali bato mitama mabe oyo ji wana ezoboma tala lokuta ya mokili tala ki motema mabe ya bato. Amen libota. Amen bandeko na Kristo. Liloba eye po elongola liwa mutu nyonso aza awa asani mutu nyonso akufa mena mokana ya soki lelo liwe ye mokana ya soki eza oyo ya volontaire bato mokili jie kosani egolo jie kolongola yango parce que jie eza na nguya na ya ata balati o masque de veillesse soko pakoli ji kola ope même na loyembo toyemba liloba na yo engengisinga emoninga nzela ya solo nako bandeko bakomona bakosekaseka siketengolu na yo ezala na bango. Ambasela biso apesa biso kimia apesa bino kimia ndai tolapi na iloba kilosu suka eloko kokabola biso na lilo na église oyo ezaka liwa donc soki liwe ye te biso kaka se liloba.
Merci mingi na présence à mokolo lelo. Ndenge moto nyonso aza kosala effort mpona kolanda losambo. Ata kotuka bata mokili, ata kozanga mitungisi totelaka ya. Valeur oyo Nzambe apesi na kati na mokili. C'est vrai que mingi bakomprenaka makambo ya likolo te. Likolo secret nyonso ya malamu oyo lelo moto meme akomi kobeta tolo nga na invente nasali boye mayele nyonso euti na likolo epa na yawe. Et c'est vrai que même euta na mikili nyonso ya ingele bandeko na biso bablanc oyo nyonso basali ya kitoko ezosunga biso tosengaka merci mingi na mayele oyo nyonso basalaka mpo ede moto tolandi na toli ndenge yawe aponaka ntango nyonso baumbu na ye kati na mokili mpo bakosauve nation nkola sili kokanisa yo peuple noir atako mayele nyonso ya mokili ya bainvention ebombamelaki yo mais odécouvrir sali odécouvrir vraie prière losambo asolo ekopesa oyo lisusu vie mpe epesa yo kimia liloba ekopesa enseignement ya paix enseignement ya kimia mpo erenir bato yango wana na kati na liloba nyonso mpe ekosalama kati na liloba eza mpo epesaka vie na moto nyonso. Alors so liloba ekopesa vie ntina bikelamu nyama mbisi ndeke y compris yo moto soki ezosauvegarde ezopesa valeur na bikelamu nyonso toomona na mokili apa bon eboma yo moto. C'est vrai que monde moto nyonso aza na interprétation particulière na ndenge na ye yawe ntango atindaka bato ne kati na mokili azaka na référence oyo etalisaka ke oyo aza motindami ya nzambe ya solo nzambe aye kati na mokili abotami babenge fils de Dieu azoteya azosakola me mokili bandimaki mpe ete asali bamekaka nde na ndenge elolenge moko mpe lelo oyo kati na mboka sembo na yawe ezokoboyama liloba ezopesa vie ezopesa kimia mais motei apesi membre fingi moke apesi exemple ya kristu ndenge azwaki salive atie na terre asali mabui apakoli ndeko mokufi miso na miso mpe adise adirige ekende kosukola elongi na lisi basiloe taki asukoli miso efungwami ete mokili nyonso wana bamona elobela bango eloko te ete nzambe aza incapable mpo asala ya mingi na mokili mpona kolakisa nguyene kati na baponami elelo oyo na kati na liloba nzambe aponi prophète comme po Dominique. C'est vrai que atunaki mpe tata opesi nga mokumba opesi nga liloba mais nini ekopesa comme référence comme différence ke yo nde moto otindi nga na mokili nde korevele ji mais ji wana mingi boyoka batémoignage ti yawa amemaki l'homme de Dieu comme po Dominique na likolo po apesa ji alakisi ye modèle ya kosala apesi ye formule. Alors nzambe atali ete wi na kati na moto lie de maladie oyo ezali satanique oyo esengeli elungwa esila à travers la puissance ya likolo ya nzambe yango moni nzambe ete atalisi l'homme de Dieu formule ya ji mais nyonso oyo esalamaka eza mayele eutaki likolo. Mais dans la Bible, quand il se trouve des J dans une grappe, va préciser bien l'iboke à Mbouma, Mawa, la noix, Mawa, la peuple congolais, sur le qui sont pas dans la Bible, va préciser bien ne la détruire. Mais ceux qui battent, pas au pépi sango, ceux qui battent, pas au télémélango, Mawa, la mokili. Mais mélange Joanne et Salami. Il a déjà produit, il a créé. Mais ce que ça est là comme mot éthique à la puissance divine, esprit.
Explorer koya na moto nyonso te kana moto nzamba poni po nzamba zwaki amemaki na likolo. Pouvoir ane vandikat na ye. Esika ya zali soki jiwana esalami wana ezwi bénédiction. Esika ya zali soki basali jiwana asenge pa nkolo apesi prière moto nyonso akomela nguya na tate eza kosala. Même ndenge toza boye toza na droit même ya kosala jite po nkolo aponi biso te. Soki nazwi citron, nazwi pétrole, nazwi kokoti, nazwi nyonso nasangisi nasali soki napesi bato bakokufa. Po eza pouvoir oyo epesameli nga te. Eza na mutu moko nzambe aponi ndenge soki asali yango nde guérison ekokota ye nda na pouvoir wana likolo. Si ji ebikisaka bino parce que pouvoir ya lola eza na kati na ji wana. Président Salom de ezopesa valeur même na l'état congolais. Lobiko ya ji ezopesa valeur monene tokosengaka toujours na bakonzi bango nde bazala bato ya liboso ya koprotege ya kobatela ji parce que eza patrimoine mo monene na mboka un jour barecette ekomona na kati na mboka oyo na leta kosepela eza prophétie meme epesama na bible na Isaïe mabota bakomona pe mikonzi nyonso mpona lobikoka ya bato atekaka ngo te toza na plantation ya bakokodi te toza na plantation ya bacitron te alors nyonso wana basombaka eutaka mosika na bavillage ya defa na bamasuwa na bamituka tie ye ekomi basombi nde basala po etambola partout esika libota ya nzambe ezali babika mpe ji oyo ebikisaka bana liloba te fo yoka bien bao nyonso baza libanda soki bazwi problème tanke bayebi liloba eza eglise ya nzambe ntango bayaka bamelaka na ji bazwaka losambo ya basalelaka moto nyonso peuple congolais ezala moto mayele lata molimo mpe baautorité botala population na bino nyonso ndenge bapiki na église à travers J, à travers le Sambo. Bon, population nyonso bayaki bazawa, bazaki na malade, bazaki na pasi, bazaki na mitungisi, mais bapiki, mais soki ezaki église ote, bato nyonso batondi awa, ndenge baza ndenge nini. Tala non ebele na biso boye ndenge tovandi, soki ezaki le Sambo te, misala J esali te, soki azalaki moto ya lolendo, soki azalaki moto ya publicité, moto ya lokumu, na momo l'homme de Dieu, J misala esalaka, nayebi tali nga aza ndenge nini. Amen bota. Yangwana bino bomitungisaka te bosembolaka libota mabota partout na mokili peut-être kozanga koyeba bosembolaka bango bosusulisa bango jésus produit moko ekopesa kimia kati na bato ekopesa lobiko alors bao nyonso baza contre yango botalisa bango peut-être bayebi te botiango